Donc, Belleville, sur après ça, confiance, wana, aebi kenga ya na ye na décevoir yeti. Maintenant, maman, le choix à Bellevue et pas na yo, et ça l'a dit à quoi? Souvent dans le casting, tout y a Bellevue, Mama Top, Azoko intervenir. Bah, choix on est par rapport à quoi? Par rapport à la capacité, par rapport à travail na yo, ancienneté, expérience, ou bien au méritaka. Il faut aller dans la place au Bellevue, à Tchako souvent. Une petite comparaison, Bellevue n'a pas producteur et à lobby. Pensez-vous qu'il y a une grande différence de ce que fait Bellevue aujourd'hui? Merci beaucoup. Il y a le bosso non c'est un besquise et belé. Tout le monde au bazar personne avec handicap. Par rapport à rôle de na joie qui. Et ça juste musala. Très bien. To iko finga mutute poto kela pe mutute. Voilà. Donc tous les éducateurs à masque na lobaka. Très bien. Tolinga itote abatu oyo ba mona kasoki mutaza personne avec handicap aza inutile na société. Très bien. Oui, c'est maman osalika makamu yam sa salaga. Vous êtes sur Top Media TV. Voilà, mesdames et messieurs, Bandeko Balandi à Top Media Télévision, vous qui allez suivre cette émission, le code de bonne conduite, je vous salue. Au nom de Dieu, soyez bénis. Vous et Naba famille Nabino, Bisika Nyonso, Bamboka Nyonso, Zoame Bino, Bo Pambola Mana Kombo na Yesu. Moi, c'est Adingala par l'émission Le Code de bonne conduite aujourd'hui. Tu es encore une fois une grande surprise et pas à notre maman. Maman Zanga Génération, Maman Yabana Ebele. Mama Top Wato Mokolo Mwalelo, tu as passé une demi-journée na Mama Top. Une façon de comprendre, Mama Top a passé sa journée nini, Mama Top, lelo to beta rien que du solo, il y a Mama Top, les conséquences d'avoir Bato Bandundu Pembeni, tala, alinga kata caméra, vraiment on a invité au Mboko nini. Mesdames et messieurs, c'est l'ambiance qui est ici. Comprenez que Tozo Lingato Banabena émission Nabiso Boinandenge et Longo Bani. Je suis Tadingalapa. L'émission est réalisée par Monsieur Anthony, assisté par Omba la vraie, Afandi Awa. Une façon, Bamona Yaya Zosala Mosala, Noko Zosala Mosala, Nandenge Oyo Esengeli, Nazo Kobenga ba comédien Nyonso. En tout cas, vous tirez attention Nabino Awa. La communauté congolaise Nyonso, vous tirez attention Awa parce que cette maman a besoin de parler. Cette maman a un message très important pour encore une fois ko sangisa ko tombola ba comédien pe ko luka moyen ya ko orienter musala na bango na ndenge elongo bani tadingala pa na ko pesa mbote na famille bota mobimba na mama Bellevue Kondi na bandeko nyonso oyo basala ka théâtre ba papa Serge ba papa Alain ba Marina Laba na pesi bino nyonso mbote. Mais je vous informe, il y a un projet, une série. Au nom, il y a Éducation deuxième saison. Na kanisi Éducation deuxième saison. Ils sont déjà disponibles. 4e épisode, Ezokota Mokolo Mwalelo. 4e épisode, Ezokota na Bellevue Télévision. Allez suivre ça et vous ne serez pas dessus. Wanezali Yelou Zale Mabisika Boni Batubazwaka Kimia. J'en profite pour cet instant, Anthony Apesinga, de remercier cette grande dame. Notre maman, Maman GG Zikani Mopanzi à Papa Montana depuis Suisse. Et un grand merci aussi à Maman Bijoun Ketani au Bongo à Papa Jean-Pascal Leka. Un grand merci à Maman Zozo, la femme de Papa Noé Mavaka Lanzinga. Maman Zozo, Babola Mweleki Beleka Ndena Lobaka. Maman Deborah Lubanda, Kilo Mamera Calgary. Katez, tu sais combien je t'aime, ma soeur, toi, l'enfant, et puis ton homme, Nalingabino Mingi. Un grand merci à toi, Aurélie Mafuka Yaba Aurélie. Un grand merci à Bertin Konde Mbongwa propre, l'infirmier clinicien depuis Montréal, na Canada. Mon maître Arnold Ipomba Nguba Nzambe Azalanayo. Un grand merci aussi à Bertin Konde. Un grand merci à Maman Émilie Setimaïnga, Moissi Nzambe. Un grand merci. Vous allez tellement ébélé, hein? Tata Poué Fapekato, Jenny Bête Industrielle, Madeleine Keta, Fatou Conti, Makia La Kumba, Vicky Monsa Oboza et Bele Sol Mbemba. Je vous salue, Bissika et Zoame Bino Tadingala. C'est par ici que nous voulons commencer avec cette vidéo.
en tout cas beaucoup monde été ndenge na sala ka ba émission ndé tozo sala ona maman tozala ndenge mon côté pour to robeta rien que les solo il y a maman top voire même naissance à maman top et Salema ndenge nini comprenez que aujourd'hui vous allez découvrir une maman na casquette moussous oh na komba maman top surtout le langage moko avec toi monsieur Anthony tozonga na nzela machine tozwa extrait il y a série Nabino éducation deuxième saison et puis on se retrouve tout justement après. Merci beaucoup. Oui. Maman poussez porte. Kiti sawana, kiti sawana. Bonjour. Batini no kono musala. Batini no kono musala. Batini no zolo kama musala. Oui, maman, mais non, comment on me mais il y a trop kilos. Comme ça, on s'en d'un côté. Nalamba fufu na tout à pondu na kila wenze na skola bilamba na kwa msabenda kupia mama. Bina mokiti. Zoki tsaona. Tinska pati. Je sais qu'il y a un bateau souple. Comment on a en tout cas, excusez-moi, maman ou coco botanga. Comme tu m'as dit, na l'exatant na bavi ya mu bali na mamukolo na sepena sala musala na leza tizali kamutemwa na maman on va l'exaler na l'église. Il y a un boulot sous qui te côté. Oi colonie maman. Eh. Bon. Oui, comme ça là. Biso a tous a ba jeune fille mi bali, on connaît qu'on a mon cousin en voyage. Maman oyebi place yo saliza pas ba jeune fille. Vi nanga italiote. Vi ande konanga italiote. Yo awa oye ko sala. Soit to pesi yo olobi merci. Et l'eau qu'on a biso to tiki na misa ko zwa te po yebi biso te. Yo zela saleur na yo. Et puis tu l'ingara propriété. Oyo kuta pa biso to na mo msala te. Ata véranda na biso moni en propre. Maman, ah oui, pas na biso to ape na ba voisine. To lingi na biso te bo sala collaboration ya bana misala. Po soki to kangi yo kaka o sola na mo msala ngambo. Po ozoma mandako ke ibisa kuna ndako wana. Te bino nde ba mama mikolo ko tubozaka plus dangereux. Donc, oyo sala netinga na ndimi yo. Na ndimi yo o sala msala. Na bandi ba ibisa ki o saleur na yo. Te ayibisi na sala. Oui, ton photo ça c'est pour to baki $100, mais ton photo ça $50. Maman ndako ezana combien de chambres? Oh. Bon, omoni tosenga kambongo toi na omoni nde tozabo toi na bana te. Donc eza ndako oyo et apé salité te. Mais tu es obligé à nettoyer. Tant que tu as un combien de chambres pour ça. Au Matato, tu as 3 chambres, 2 salles de bain, 3 salles de bain. Parce que la chambre en déconnant une salle de bain et une chambre dans une salle de bain. Tu as 2 chambres, 3 salles de bain. Eh, mais maman, tika to luka mutum, surtout luka ta jeune fille topé ça ta 100, ta 70 euros. Pundako pesa na ona misala te. OK, problème ya te kasi. Te kende kasi prom te maman balasi. Na yoki. Oyoki ni? Non sala. Problème te. Maman ko compliqué biso na fin du mois te. Te non compliqué te. Nga mo na ndimi o banda lelo kaka. Soko lingi problème ya te. Mo bandola la te.
ata 20h po biso ekipara te tokoyamba bapaya. Oui mama tokoyamba bapaya na biso ya baluxe awa siko tosala neti ndenge so toyembi bapaya okozonga no 16h so toya biso te nazonga 17h30 siko so toza na bapaya so toya na bapaya ozonga yango toboka ya mabe ya mama butu toke mama okomplike ngati na ebandeli. Voilà, mesdames et messieurs, comprenez que cadre est changé, hein? Cadre est changé. Tozaki Libanda, Madame la pluie, aïe kopanza bisona maman. Période naïe. Ouais, période naïe. Et heureusement que maman a permis à ce que tu aies bisona katia palais. Avant on a appelé sa maman Maloba, na kokanisa président bébé, maman Nathalie Nana Moussibou. Maman Nathalie Nana Moussibou, maman présidente, maman sociale. Moi c'est Alia Kanabat. Je t'aime. Maman Nathalie Nana Moussibou, en tout cas, que le bon Dieu vous bénisse, président bébé. Là, vous venez de suivre l'extrait de votre série Éducation, deuxième saison. On a Mouni Pena Mama Top, hein, en exclusivité. Yemei sur scène. Et Siko Awa, Toye Boepoto Solana Mama Top. Mama Top, bonjour. Bonjour mon fils, Tadinga Lapa. Bonne santé. La moindre couleur d'origine. Nabisio maman. Mais bino bobotande bana te maman. Nabisio. Bobota bana. Bozo kitan. Bana mitu ezo sala. Bokabeli biso belé donc nzambe azwa lokumu. Santé ndenge nini maman. En tout cas par la grâce de Dieu, ça va. Santé ça va. Tout va bien par la grâce de Dieu. Mon sala peso tamola malam. Nangolo atata. Oui. Très bien. Voilà, le travail est ko évoluer na makasi nzambe. Mama Top na tout Yolanda wana extrait ya série Nabiso Éducation deuxième saison. Na moni yo sur scène, ozali grande série à Nazala grande sœur à Omar. OK, grande série à tonton Omar. Wana na première saison. Ouais, na première saison. Na deuxième saison, Nazaka yana. Ozaka yana. Na deuxième saison, toyo kusuka mwana musala, na yeko suka mwana musala, leki na ngana kuzanga koyoka, ayeko suka porteur. Voilà. Voilà. Mais maman na kolingato mekanan parce que le lot obetaka lisolo Mama Top na musala ya Mama Top. Rien que ça, c'est tout autour de ça que nous allons kozala mokolo mwa le lot obetana nos première saison. Lisolo wana ya éducation na ndenge bino bozula ki yango na ndenge conceptrice ya idée wana ezali maman Bellevue Kandi. Elle ba pesi yo rôle wana Mama Top. Tu t'es dit quoi nano pour jouer rôle wana? Bon, ça non est musala nanga. OK. Ya on a joué en autant ya ba formation, na joué en autant ya école ba formenga. OK. Alors tant au Bellevue benga nga na film nae, aye ba combien de fois je suis capable. Très bien. Azana on a azala non na confiance à musala nanga. Aye ba ke oya kopesa nga na kuzongisela yango, tant mususu koleka makaniso ya ai nango. Très bien. Tant o ba benga na casting kolobake nous avons joué grande sœur ya Omari Kabongo na pesi na ngote dio na biso na ena no ekenda kitoko to mema Swahili na biso kitoko donc nazala grande sœur na ye to betaki lisolo kitoko ya oyo bazana ba parents te bakufa mais avant ba parents bakufa to yokanaka to tinda leki na biso mbali na poto po lobi na lobo kuna asunga biso asunga ba parents ba yeko kufa na tikalika na leki nanga alile kinanga zalaki emporté na mwasi oyo nyonso mwasa koloba yango azosala abosani nyonso tosololaka na famille abosani nyonso tosololaka na bapara avant même bakufa ale bolingo ya aveugle akomi kosalaka o mwasi alobi atanga yaya na te ye yanga ekota ebima e na suka nango ayekomona ke grande sœur azala na raison ayekosuka porteur moi si pe côté pe azalaki na famille na ye famille wana pe bazala ekolia enzoka na 24. OK. Tangu basilisi ya le milo na gesho babalukele babi ozano mona papa na bisote. Oh là. Botamani tata mo ni maman donc kende na yo. Ko ezanda do bazama basangisa maman basangisa tata. Ba rappeler que oza lupanga tata na hote kende. Lokwa yo tongaki ya otonga ende na lupanga tata na biso. Ah donc to Omari a sali erreur a keko tonga. Et pas babo kilo. Et pas babo kilo. Bellevue a kanisi etendenge Omar a tongi wana yende
à bénéficier. Donc aye pe abimi mabe salamboa. Bakolo lupango balaxi ke biso nde bana papa. OK. Ya tata na biso ale. Ba bengani asuka roni okende ko vendre pas camarade na ye nani Masiala, Sarah Masiala na pesi mbote. OK. Bisika o ngana kenaye ko sukela mona musala. Oh, très bien. Siko maman, leçon nini oyo bino boza ba maman. Maman pardon, on senga so ko simano micro po o matango mo ndambo likolo po na mbula po son to rater son te po na basa mbulo ya Gishasa o mona ale to rater pe son. Maman onguli bazwaka mbala moko so zuye be profiter. Maman, en tant qu'une mère, les sons ont caché, juste dans le likambu oyo, il y a mobali ake kotonga na famille, il y a moisi et pas il y a babo kilo. Est-ce que ils allaient faisable? Est-ce qu'ils allaient jouer à l'imprudence ou bien ils allaient normal? Mobali ils allaient jouer à l'imprudence. OK. C'est une erreur grave. Très bien. Wana penza leçon to pesa ki na bateau ba revaka. Mibali o ba revaka, faut faire attention. Ozana ba bien na yo luka terrain na yo ata ya na suka mboka. Tonga nda kunona e tonga mana mabele na o. Très bien. Ko salere wana to kende ko tonga na famille ya mwasi. Lobo ko tia maboko na mutu. Voilà. Na landa vidéo mo na TikTok et salama na province kala ba province na biso ya RDC awa mobali azali na bolingo na mwasi na ye aketonge pa ba parents. OK. Bu atonga Dieu merci ezalaki na ngondaka mabaya oyo bandako ba déplacer wana. Tango abebani na mwasi alobi na lingi yo lisuta bia olinga lisute. Nazo memanda kuna ngame minda kunena pusu. Alongoli ndaku na ye wana na prince atia embouteillage azote. Mwasi abombisaka, mwasi akabarate. Na yebsaka bino. Na yebsaka mibali makambo chaque fois. Mwasi abombisaka kabarate. Mwasi abombisaka akabakate na ndenge ya bolingo. OK. Nazolo ba wana na kena ngona angle ya bolingo ya mwasi na mobali. Mobali, OK. Mobali ozelaka mwasi asalelaka yo apes yeba azobombelo ba injure. OK. Tôt ou tard ben insulte oyo ekobima eko balolo michopo ko sa pe crise okufi. Yango nzamba apesa ye pouvoir na kana mobali. Mobali asalela mwasi d'une manière et autre akotika la kopiolo la te soka za pe o babenge mobali. Mobali oui. Mwasi abombisa azokabela azobombisa onde ba insulte azobombisa onde ba injure nde yango tomonaki. OK. Mwasi asalaka likambo na sima lango eza na eloko moko eza na sima oyo ebombami eyaka kobima kaka ntango mbeba ekokota na yebisaki leki na nga osali oketonga mpe deux niveaux zwani deux niveaux mbongo combien ekei ale suka na yango asuki porteur tala bisika donc biso toa baéducateur ya masi ngai nalobaka toza badescendant ya bapaster. O ba pasteur bazoteya biso na mangomba biso toteya bino na télévision. Bozolanda biso na ba etando ike puisque théâtre ezalaka sans frontières. Na ba pasteur na ba pasteur mususu ngana ebi besoin inspiration à partir à théâtre. Oui. To sali histoire moko inspirer l'homme de Dieu akepe atei. Donc toza sans frontières donc de tozana. Ezate que théâtre soko zolanda olanda ka côté soit bazo finga muto afinga kabatunde kuna po yo sekaka te luka o tirer pe o bendaka leçon balobi nini et puis suka nango esuki nini pourtant ozo tirer leçon wana e ko sunga yo pe na vie c'est ça. Voilà mais mama top tozaka wana kaka par rapport ya musala na yo mama top lokola to utaki kolobelaka makambo ya film yango oyo éducation lokola yango moto ezokoleka lelo tomoni yo Bellevue oyo akendaki epa ya moninga na ye Sarah Masiala coïncidence dans circonstance ya vie esali ke mama top okomi lisusu mwana mosala ya Masiala. Je nayebi te moyen to dévoiler film a donc ezate peut-être bokokutana na Bellevue nayebi te ndenge nini ekozalela lelo batu bakoki ko retenir nini par rapport ya babisala sala na ba n'importe quoi ya batu au des fois conscience ezo ya bango en retard déjà si va commettre ba forfait.
Tadi mokili ya muke. Au moins tant un problème. Mokili ya muke to baluka ka tout autour. Ah oui, ah oui. Ngana lo bango to zaka na kati ya lupango nzambe. Ah oui, hein? Ah oui, biso nyonso ezaloza na Asie, wana Amérique, wana Europe, wana Afrique. Tozaka na kati ya lupango nzambe. Lupango nzambe to baluka oui. To baluka ka biso na kati ya lupango nzambe. Avion elongwa na Congo, eke Brazza, eke Angola, baluka na kati ya lupango nzambe. Mutu abima na lupango nzambe azati. Azala ati. Ozoyo. Na koza chez le parent na zile londa ka ofutela. Na aka na lupango nzambe. Ah oui, ah oui, ah oui. Yangwana nzamba lo baluka kimia na mutu nyonso. Luka ko sala ka malamu. Po lobby eleki lelo. Ah oui. Lobby ko leka lelo. Lobby ko leka lelo. Po lobby yango ezala nde ya nzambe. Mokilo écoute, mokilo epesa kabisa. Mokilo ezana ba surprise mususu écoute ni sala rango biso. O satandaki na ngote. Bongo so zaye muto sala batuka ba mabe. O ba lokuta na ba surprise nini? Belle-vie a monaki yako ki yende alongi, alobayi wako kai koloba ba choli ba seki. Très bien. Na keko sala musala kaka pa camarade oya yambaki ye. Awuti voyage aye komona nga elekela enga pe na ye komona ye. Banda eleki emati na ebisi mamo masala nga bina longwe musala. Na longwe kiboya wana lingisu musala te. Oh, Martial s'est posé ma question. Pourquoi Mouton peut sa réponse à la tête. Ngana peut sa réponse que Belle-vie peut sa réponse que Toko Motalana. Nabimina Karabilo qu'on a kende. Belle-vie na simatika liko yebisale kase on des grandes sœurs au mari tout et tout Mbalamoko Sarah Abengingai. Très bien. Alobi nanga lobi banda lelo yoza mona musalate oza grande sœur na biso. OK. Na yeba kite ya limbisanga. Limbisanga soki na maltraita ki yo na déplacer ki ba mo ozanzoka yaya ya biso vanda na boy na bandi kolela lobite vanda na ndenge Belle-vie asengi bolimbisi bon quelque part moi Belle-vie on passe ayi moi mayele malgré nde bazali na mobali na ye nini mais azalaka na moi na compte épargne na ye moko quelque part compte épargne na ye wana e ko sunga ye abandi ba business ba voyage OK ba Turquie ba Dubaï ba Chine et sali susu ezong sa na force alobi nga malgré na sale mbali nga mabe mais compte épargne ezapeka source na ye alors fona luka omar na kolinga ta suka porteur na kamatani to kabola na ye ba bien voilà o ya so ko sunga nga lukela nga omar na luka omari to kuta na omari alobi yaya kotangela nga komba mona mwasi wana te je préfère na kufa ke otanga abi mo mosana atana liwa so bakuta naka so na monika oyanzela nga na oyana na kimi donc to édikaki to zaka be éducateur à masse basi tango linga mbali linga na bolingwa solo très bien olinga ete pona ndenge soko monike mobali peut-être alingi yo mingi nyonso zo senga zo salela yo et comme le lingo profiter na faiblesse wana non très bien soki oselo bolama zo sala ngo au nom de l'amour et ça au nom de l'amour yo pe linga mobali zo sele pe bolingo yo ya zo sala esengeli yo tango zo oza conscient que mobali nga soka tongi lupango epa na biso ngam na ozala bénéficiaire ya ozala perdant mais osala ngo na nko akene kotonga kuna lokwa bolingo ezotindika ye nanu asalaka kaka alesuka nango moninga a perdre ce n'est pas bien voilà nzambe alingaka bongo mama top na ye lisusu na eloko moko outi koloba ebetinga vraiment na motu eza likambo ya mama Belle-vue oyo mobali azo abanaki kozwa azo pesa ye ye olie azala mwasi zoba mais au moins azo ko épargner voilà et loko nini okoyebisa na bana na yo ebele oyo lelo pe mibali bazali na mwa ba moyen mais bango moyen na ye wana eza mobali azo pesa ye il faut akende ka kabelo il faut loyenge ebele ba boîte nyonso kombo na ye na ye kolata ya mabete mwasi falata po abima propre très bien kozala mpe na kabelo eza mabete eza à la mode très bien yo mpe foti ya kabelo mpo mobali no mpe azwa lokumu mpo lokumu ya mwasi ezalaka mpo na mobali très bien ntango ozolata kitoko oza propre mobali no mpe lokumu esani ezomata c'est ça mais yango te koempêche ozala na mwa compte épargne na o très bien mwasi fo azalaka na compte na ye épargne o mobali ayebaka te ya des fois mobali akozala mpe na mbongo te azwi faillite okamwe compte épargne na yo elamusi nga nayebi mwa couple moko kala te pour ne pas citer le nom mobali moto azali na position
mobala za osala place à bien na RDC mobala za osala na place à bien ba vivara bien mobala yeko za problème na musala faillite oh mwana mwasi wana azalaki na compte épargne na ye esungi la fille akomokende Dubaï azokende ba Chine mobali donc omoni ke mwasi asali ke ndako vivre liso malgré mobile à côté na faillite ti esungi ba relation azongisi mobile liso na musala place mo ouverture moko babino bozolanga mobile nanga mobile azongi na musala ekomi mwasa osala mobile osala wana nde mwasa malamu o bible ezolo ba si tu trouves une femme tu trouves le bonheur mwasa ngonde ye wana mwasa wana eza na kitoko no ya nzoto te mwasa wana eza ya taille no te eza ya bizaleli mwasa malamu face au vaka mobile mwasa malamu il faut alukaka a gagner mobali na ye moi ça malamu ye wana yango to oteya to mobala lingi ozongiselaka ye bolingo ya opesa lobi na lobo na ekosala force moko boye o bato nyonso bandolo batuka couple eza couple exemplaire. Très bien, voilà, aujourd'hui Mama Top azo côté ya bino aza lokola Mama Pasteur onga na yambi, c'est-à-dire mokolo mwalelo tozongi na machine tozui Mama Top sur scène tozongi na normal to beti li solo ya Mama Top na kotika bino to landa nano extrait oyo ya Vonette opé Mama Top azalaki parmi ba mama ba portaki un plus na bango Pierre na bango na pièce wana na combo ya Vonette et puis on se retrouve tout justement après. Merci beaucoup Anthony. Maman nde to bandaki bongo mais namoni papa na maman na bazala pour moi na baba la repa à côté. Il faut à parents au baboti et tata na ina maman na bazala pour tout sur la likamwana entre les deux parents. Pour na koko vraiment makambango eko mbilinga. Mais on peut discuter. Tangana le munako nani? On se le baloba mingi pour la nuit. Gokiko soit na sur la soute. Coco a comme ça rapport et pas papa comme ça vous deuxième programme pour la route on peut parler avec la grand-mère. Coco soit na Coco. Kambota maman na yaza na bama. Maman na yaza na bama. Akufika yaza. Vini. On va me mentionner elle. Les camini. Kilo. Hein? Yato. Fini. S'il te plaît, grand soeur. Yato. Achambe, tutasumbura kuni. Hein? Tutasumbura kuni. Mutu tukuna mecho one. Mama, pardon, hein? To solana baboti baya. Baboti baya bongo to sola telema toki. Mama boti ka malam. Vini telema. Telema na yon sosoli. Telema. Nico. On va discuter un peu avec la famille et tout comme ça, je sais qu'on va revenir, ok? D'accord? Allez, bisous. Je t'aime, tu sais. D'accord. Mémé, tozonga, tozola mkena na libuta. D'accord. Oui, grande sœur, je suis là-bas. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes de retour. Là, c'est Mama Top, la casquette Moussous. Voilà, c'est film Nabiso. Oh, et les gars qui y a du tout qu'on a combo, il y a Vonette, maman, tout le monde coca. Mais maman, dès que tu coca, on est aussi la vente. Lengi. On dirait coca thé, n'a été basali on dit. Mais maman, on dit whisky. On tient un whisky na kati. Maman, ils ont coca. On a coca, ceux qui n'ont sombi coca, ils ont la bénédiction. Anniversaire dans les 26. Ne vous inquiétez pas. Famille Libota, ça n'a problème. Famille Libota, les 26. Yes, maman, appelle la famille Libota. la cagnotte pour les 26.
nga papa cagnotte naza na groupe na ba maman na nga famille Libota baza soki 200 baza soki 200 baza wana naozela nayebisi bango deja nde tosola après awa donc kende kuna na groupe mama top son anniversaire ezali le 26 mama top wato le 26 famille Libota à vous. Voilà, merci. Plus de 200. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, Namelana Coca. Voilà, Mama Top. Ouais. Na casquette Oyo. Une mère. Oyo, ndekwa mobali, mwana, leki. Amemeli ye mwasi. Mais, ezali par rapport ya Obino Bobanaki ko s'attendre au Bokomona mwasi wana te. Réaction na yo nanu. Par rapport ya Vonette. Ezalaka nanu nini sur le plan scénique nanu pour na Italie film professionnel et puis tokobima na kibomutu. Merci beaucoup. Il y a le bosso non senga beskise belé na ba tout le monde au baza personne avec handicap. OK. Par rapport ya rôle ndé na jouaki. Eza juste musala. Très bien. Toi ko finga mutute poto kela pe mutute. Voilà. Donc toza ba éducateur à masque ndé na lobaka. Très bien. Tolingai tote ya batu oyo bamonaka soki mutu aza personne avec handicap aza inutile na société. Très bien, très bien. Tolingai tote ya bango ke non. Tango yo ozomona inutile nzamba omone utile. Voilà. Il faut faire attention ya kolinga komona ka batu biloko minimiser batu. Minimiser batu non. Vite peut destin ya mutu eza na maboko ya Nzambe. Donc il faut que soit tout le monde mutu faut considérer tout le monde. Voilà. Donc participation na intervention ya film wana ya Vonette. Petit frère nanga vini na pesi mbota passant. Alobi ke yaya na zui mwasi. Mwasi, oui. Na pesi leki nanga pe étoile Yolande mbote. Maman Étoile, je vous salue. Voilà, la semaine prochaine, je serai avec vous, Maman Étoile. Voilà. Bayaya na zui mwasi. Mwasi yango nani. Mwasi nanga tout et tout. OK. La salle de loge quand des à la kaka. Auto kende il faut bomona bomona pe famille na bimela ka famille na très bien. Aza la fille o abokola me pa koko na très bien. OK, il y a pas de souci. Tokeit. Miso emoni. Tango miso emoni nga ya mukolo ya mwasi. Nathalie na lobi ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Na yebisi leki nanga. Mwasi ngo oyo zo exception obala mwasi yeyo. Na boyi ko lobe pas ba parents na ye mais quand même ko connaît comprendre que la sécurité Marie-Jeanne Bololé la semaine prochaine aussi Marie-Jeanne Bololé ba moté je crois ba comprendre que na sécurité très bien na yebisi ba leki nanga le totel mato kende et to la mekolo ba ya ninga to kende miso sécurité na simi ndelanga mutu adiboso na telemi et to la landi na yebisi vini soko tikalika na yok so son miso ba bokilo na vini a telemaki a alandi biso tokenda ndenge suite boya komona nde nazo lobela vini na lobi likambo nini mwana mwasi oyo akotutela opondu mwana mwasi akosukolela mba mukolo nini mwana mwasi na lobi ona kokai koloba belé bena lobi misaki pour nous dire que oyo nyonso eza impossible pas mutu eza possible et pas nzambe ya possible. Donc ba jugement ya biso bata mokili yango eza jugement ya nzambe te oui. Tango yo zo tia point na vie ya mutu yebaka nzambe nana tie point te. Très bien. Na vie ya mutu chaka virgule voilà. Po yebi lobi il faut laisser ça. Tika point ezalaka ya nzambe ye moko. Très bien. Ya pona yo te. Malgré ça na telebela kileki nanga lokola azalaki déterminé amoureux de sa femme azalaki na conviction ya mwasi ne fa bala ye. Très bien. Asuka na robala et puis ngana za sous na pouvoir te et puis na assistaki na mariage et puis langage changeaki na koma iko seka yango na vitika ba seka yo nanu ba chola yo ba fingolo ba changer langage. Très bien. Tant nzamba hotelema ba changer langage ndemo biso pe to changer langage pour na libala ya ndeko nanga mwana nanga Vonette na vini donc mais maman avant on continue na mona pe tableau moko ou bokena Maman Étoile Vonette azob sabino ke a tout agapé pondu patati patata na nyonso et ozalaki curieuse et étonnée ya kokamwa na tikali munoko polele tala ndangina pe tozoloba pi toteya tosola lelo bena boye
soki oza déterminé mpo osala eloko moko besala soki oza na conviction nango sala kolanda maloba bato ya mokili te ya des fois maloba bato echangeaka bato destin soki ozotiaka matoi nokala bapa bato ozwa déception ta mosusu lipambolana ezalaki ya yo me orate yango soki vini atiai matoi ka ya nanga alobi nayoka yaya mpe akozala obstacle ya vi na yo me aza ya na yo vini abala ye mwasi na ye tala na concours Vonnet yake bima première il faut que Canada langage yanga ya mobile ne kuma ite il faut ndake nanga ponga mwana liboso na bosani na banda ko chola banda ko minimiser donc sukisa ki vi na ye na sukisa vi na tiaki point mais tala nzamba confondre nga totika po nzamba hotel ma pona confondre batu nyonso ba otia ba point na ba vie ya batu très bien totika ngo vraiment totika nzamba sa musala ni na batu na ye po yenda azwaka te okufila so na ekulusu vie ya mutesima na maboko nzambe na biso te Vonnet ye wana aponaki na ye étoile bakena bango Canada bakesala ba vie na bango vie ya vini ebongi tout et tout po eke o modèle ekendelaki donc pona koloba okomona mutu lelo aza na handicap moko boy tonga etika pe batu na ba défaut oui surtout ba air à l'époque on a ba rougeole ba tonga rougeole etika batu na ba défaut ba accident etika batu na ba défaut musu penza ba permettre abota mabongo eza nzambe mais yango te lobi yo obana komona ye loko pamba to pe exemple net ya Vonnet abetela nga lisolo vi na ye asala accident na train déraya na Point Noir à l'âge de 6 ans nde azwi likama oyo abandaka kola azai une fille malheureuse alela kaka mais le quoi toza nzamba permetaka ya pembeni na biso très bien to lendi sai to tali sai bola mwanzamba to bika na train on est déraya oyebi combien bakufa mais yo ti lelo nzamba otika ona bilaka nzambe osambela ko yebi nzambe tia na mutuno un jour soki oya négligea yo potant ozala na passe aoya lobby très bien aoya voilà c'est un peu ça voilà maman déjà je vous informe que grâce à Maman Bellevue, donc Nzambe o asala qui à travers Maman Bellevue, bo présenter biso Vonnet, bo travailler na Vonnet loko la moana o ya bino. Aujourd'hui maman peut-être aux qui ta Yolanda émission na te ba demande ya Vonnet le bon Dieu a exaucé à travers bino na nzela ya maman oyo ya famille Bota qui nazo ko pesa merci beaucoup nuit et jour parce que en tout cas Vonnet qui me disait le colonel déjà a comment qu'il boité et comment il surtout fallait qu'on bande la opération le colopo le colonel on a déjà et bebaki nani pop nani comment dire prothèse on a déjà Eliama qui mingi voilà mais aujourd'hui grâce à Dieu grâce Nabino grâce à Bellevue qu'on dit cette dame se retrouve dans le colonaya bien gloire à Jésus et lobaye mon papa nazu le coloya kitoko fois 5 oh nazwaki par rapport na zalai nango liboso et puis aza déjà na un chez soi aza déjà na adresse grâce kaka ya ba maman oyo Nzamba pambola bino filme wana Nzamba pambola bino lobana yo lokola maman la Bible nous dit que la main qui donne c'est la main qui reçoit Nzamba pambola tout le monde oyo a participé na joie oh bison Vonnet lelo ayambi oh ya participer ne fiske na prière ko participer zaka ya mbongo te ezape ya prière ya conseil en tout cas nzamba lola pambola bino bolamu ipola raté so tabita se kwa ka zaka pona bolamu tabita kufi o ya leli liputa tomboli o ya leli eloko boya tomboli nzamba lobi na mosali ne bondela akosekwa tabita se kwa en tout cas mutu nyonso asaleli Vonnet bolamu nazolo bango pe na sengo moko na kati ya mutema nyonso ekufaki na vina o esekwa dans le nom de Jésus. Merci. Voilà, maman top avant to kota na surprise parce que surprise pe ozali na ba intervention oh na monaki wana mais naza na besoin to zonga nanu awa. Et qui toko na si sakaka. Mais ce que maman mabende yanga pena mena cha ndambo ezati Vero na feti kala ga. Ya ki toko ese. Esa ilo. Mama osali kama kamuyam sa salaga. Nzabelaga. Ba tout na bakoka nga bakoma bo. Et puis maman beno kaboli katikati. Katiko kaboli katikati. Maman maintenant maman le choix ya Bellevue et pas na yo ezalaka dit à quoi souvent na ba casting tout ya Bellevue
Mama Top azoko intervenir. Bah choix on est par rapport à quoi? Par rapport à ma capacité, par rapport à travail na yo, ancienneté, expérience ou bien au méritaka. Il faut aller na place au Belleville à Tchako souvent. Na méritaka pour na yebi musala nanga. OK. Je me rappelle à Tata Ontozara na ba producteur. En tout cas so bazala 1000 na zo tourner na 999. OK. Et à musala nanga. OK. Ouais, donc Belleville so ka pesa nga confiance wana ayebi kenga ya na ye na décevoir yete. Très bien. Na décevoir yete donc so ka pesa nga rôle azana conviction que rôle wana obisika na tia ya nanga e pesa. Yango atianga azarte. Atianga te ka pona sentiment azobimisa mbongo na eponga na kesa ile ba aventure na musala non atianga po ayebi ke non un plus ya yaya ekozala awa na musala na ngai puis ekozala avancement ya chaîne nanga c'est ça. Voilà, mais Mama Top, aujourd'hui vous avez parlé des producteurs. Est-ce que s'il faut comparer Bellevue, excusez-moi, une petite comparaison, Bellevue n'a pas producteur et lobby. Pensez-vous qu'il y a une grande différence de ce que fait Bellevue aujourd'hui na o Salemaki lobby? Bon, pour la question, oui, il y a une grande différence par rapport à ma producteur. Belleville a produire mon côté na moi a produit 4 fois. 4 fois. Na Belleville TV. Surtout que na Candy Star a produit 4 fois. Surtout que na Oya français a produit 4 fois. Donc on a un projet à part, on a à part na lobby kaka suspense. Parce que ils ont un projet ba film français ou à salaka. Très bien. Et c'est comme donc on est à lobaté. Surtout kangi wana toute parenthèse wana. Très bien. Donc différence est en wana. Or tant aux arana ba producteur na biso. Tous ont retourné Air Moussousou. Na producteur, moi, le Moussou tourner 2 fois par mois. OK. Mais pas Belleville, tourner chaque semaine. Chaque semaine. Tourner. Différence est en wana. Très bien. Et donc, on a minute au Belleville, ça le quoi descendante na bango. OK. Ouais. Voilà, mais au moins, azo ko emboîté, pas nandenge. Oui, azo évolué. Oui, azo évolué kitoko. Azo évolué kitoko, osala musala na bien. Basala bango lelo so toza ba o to koma international, to ko nié bango te so to nié ba producteur, to komi ba ingrat. Très bien. To komi ba ingrat bande ko so ba comme ça so lelo international, et ça grâce à ba producteur wana. Ah OK. C'est ça. Voilà, merci mesdames et messieurs Zaki entre parenthèses, siko tozongi na musala. Anthony tozongi na zela machine, tozwa tableau oyo intervention Mama Top na sur intervention est belé. Te nazo tikolo benata mama. Mama. Déjà on a pesa. Mama yo pesa ke belé. Makamukutu ya anniversaire na lobité. Yo pesa ke belé nga ozotika na lobaka na lobaka. Na pesi mbote na na Kemba aux États-Unis. Na pesi mbote na na Juliana Thomas, moi so liera na bato. Juliana Thomas ba salutation na yo petite sœur. Na pesi mbote na na Jocelyne Mata. Mwana moko malamu Jocelyne Mata ngona yoka et moi trop mwana moko so mais alaka ngande ti série mo bodo pas dada et pas dada et puis dada pa go betanga 12 Jocelyne Mata mwana moko sur la kitoko na pesi mbote aux États-Unis na bosante le baron Safari na kati États-Unis Jonathan Ngana na kati Canada Jonathan Ngana na pesi yo pe ba mbote belé na kati États-Unis na lingi penza bino mingi na bosanité Maria Fina La Rose Télévision pourquoi pas balobi moko Tete Yondo babi na lemba monsenjaalité mbote na nga lisusu na mon général Mama Emily na pesi mbote na nga na Sylvia Kake mon Nzambe passeport rouge 5 continents liko na obaksela ye alonga nzala fi oyo atika avion na défaut na pesi yo bambote ya trop noko abana Prince Toya na kati ya Manchester Prince Toya un prince à Manchester noko abana ya déplacera DHL et yeti liboso ya adresse ya ndaku na yo noko ya bana kotika koli noko ya bana ye social ye saper ye nyonso ye mbongo ye en tout cas le reste tozo kende na ntoke et bongo Wani Eveline nazala kaka Wani Eveline sous l'option la grande dame de Belgique. Wani Eveline c'est ma fille de cœur. Wani Eveline bon cocotte de Belgique cocotte de Belgique ma fille mwana moka solo la ka tozwaka élément Mama Top tozonga na nzela machine tozonga na élément ya problème OK c'est bon tozongi na trouver ka pont ke ndengo zo lemba boye au lieu déjà petit on les oya oui ça qui te goûte
Oizo senga funga mona za la pembeni nao. Pona bana kokota na ba détail ya mike na landelaka. Moi ça zema ko vanda jamais tongo etani boy ali ateno biloko feza déjà près na table wana. C'est déjà bafouille quoi na liaki. Bafouille te. Nengo obandiko okomi déjà à terme il faut lia biloko azei. Faut bana ko lia biloko azei o bana pe ko tongola. Po mona bi na facilité za ko bota liboso. Po boy nazo mona za négliger. So mobile no ake musala do otikala no kaka boy. Ozo eba to sala nini Mama yakana. Siko mama yo za wa ko sunga kae. Banda bandi ko belelo abeleli ozo yo kate. Gongani? Kana minicho ngana vandi abeleli so idefo. Ozo yo kaka kate. Amani koko wana. Soki okangi yango ni mama ngakate nakanga. Bonga musu soko na jura mba biloko musu soro ekota. Mais boyeza kitoko te mwana na ngaza na sécurité. Po azana likolo. Nenga za likolo bezo senga mo eloko azana ngo posa balambela ye. Mo eloko azana posa alia. Mo eloko azana posa basalela ye. Mais siko yo so kangami na kikuku kuna okangami na. Tina moko te. Azana lisungi te. Mama ngai moko lisungi na ye. C'est ça. Bonjour, papa. Maman, ça va? Ouais, ça va. Allez. Tu vas bien? Ça va? Papa est là, ça va? Allez, maman, ok. Excuse-moi, maman. Bonne nuit. Ça va, papa, bonne. Maman, ok. Excusez-moi, 2 minutes. Non, je suis en balle, non, hein. Tokende. Nazo senga pa mbali na. Onongo za bezo senga muto akusungo pembeni. Ngamo ko mama na ona kusunga yo mutema polele. Mais c'est non. Voilà, nous sommes de retour. Surprise. Ouh, Maman Top. Vous sentez comment à chaque fois lorsque vous se placez devant la caméra et on vous dit action au bani mosala na Maman Top. Vous s'entendez? To bandi yango pe lelo te na santa yango bien plus que c'est mon boulot. OK. Yango ne musala nanga. OK. Na teka na wenzete na sala na bureau te. OK. Donc musala nanga ezaka ya liboso ya caméra. Ko ka na makambo ya théâtre. Na ndako kitoko pe ka na théâtre. En tout cas. Donc ke bozane lo côté musala nanga eza caméra. Mais maman on répond musala nanga eza caméra na viva na caméra na lamuka na caméra o yanga métier nzamba pesanga. Très bien. Yango wana yango na lia na bokola bana bazwi ba licence bana bakoli ti leo na continuer ko vivre ya pona musala nanga oyo. Et puis azo filmer biso koko na yo. Et puis azo filmer biso koko nanga. Joyeux anniversaire à toi. Joyeux anniversaire à toi mon fils Anthony Salama Mofasa. Et anniversaire mon dada liboso hein. Lelo. Voilà. Mais Maman Top intervention na yo na surprise na film oyo. Surprise. Na intervention nanga nazala grande sœur ya Alema Bana. Alema Bana aboti nani Jini aboti nani Vini voilà. Aboti Vini et puis ngai na aboti Naomi Ngolela. Voilà, tous ala ibongo. Siko awa na moni oye pa mwana na yo Ngolela. Wazali mwasi da Costa, maman Marie-Jeanne Bololé mwana musala. Oye kozwaye pona o etali makambo ya grossesse. Ya grossesse kobota liboso. Est-ce que ça ka important aujourd'hui kobota ya liboso? Mwasi atika ndaku na ya libala azonga et pas ba para pour ba. C'est très important. Maman. C'est très important puisque robot Taliboso, moi c'est soit raté car soin et robot Taliboso, avec mon pépé. Ok. Tant on les comme pépé yopé, au bano yoka il souto bano sentir il souté. Au comme on libanda ya tikali rido anda. Alors il faut que je sois à moi si ko kengelaye ti na 3e mois. Ok. Sora koki bébé a koki si 3 mois. Ou aller na epesili ozongi nao. Mais c'est quoi? Ça va pona bolamu na. Mais c'est quoi 3 mois ou mon mobile ya kotika la bongo maman? Oui, mobile zala kanga mutema tie sani. Aoki mate bazo bongselo nde liboke na hot. OK. Bazo bongsela yo ba kipe mwasi, ba kipe pe mwana azala malamu avanda alia balakisa ye ba principe nyonso ndenge zala ka baswanye ye. Soka komi bien batikelo mwasi na. Siko maman olingaki ote ya ba maman nini? Bon. Na surprise par rapport ya ba tableau oyo. Biso to uti kolanda na surprise yo nanu na surprise yo nanu bana na biso bazai bana mabe. OK. Bana na biso nzoka en tout cas na opesa conseil na ba parents soki tozo ndenge to boti boy so tozo bokola bana surtout
bao bozo bota na sima na biso tango bozo bota il faut koyebaka biso kozo bokola mwana ya mwasi na mwana ya mobali diable azalaka toujours ka pembeni wana il faut faire attention puisque on ne sait jamais on ne sait jamais donc bana o bazala ki lem nde to bokola mi aller aboche pa ba parents nga pe na boche pa ba parents muto alongwa azate to bokoli bana na biso to bokola ba bakola esika moko bana pe ba yeko bala pe wana ba nzoka nde na bana na biso wana ba cousin wana mibale cousin cousine ba koma ko bima na ba mwasi na mobali e biloko esalama na bomwana allez bagangela bango to gangela bango eleka étoile mutu a constata kango to gangela bana eleka nzoka bana ti bakoli bazaka na oka na mutu malgré kuna vini abalaki koto na omingolela abali mais vini chaque fois que na kotala ngolela na ndako libala na e nani dacosta pa yebika ke beau frère azo tande kona ya mwasi njoka beau frère ayaka na makamususu ti yake kotia mwasi zemi pourquoi que zemi ya mobile nae njoka ya ndeko nae na ndenge yake ko beta to bimi ba irresponsable to bimi vraiment ba irresponsable yango to pesi to les conseil to pesaka très bien oui hein. Il faut faire attention très attention diable a rusé tango ozo bokola bana no ata ya événement moko esalami awe bana ngo baleki na délivrance tata moko mama moko. Donc maman salaka monde yango ya lelo eza maman fa sala papa sala nde bakena musala yaya koko laka leki na ye ya tata mama moko na RDCA tadi bana na ba ucholeka na délivrance surtout bana soki bayebi nzambe te ba bandi yango na âge ni siko ya mobile je crois comme na 11 ans ya monsi ya koza na ba 9 ans oui kokamwa 11 à 9 ans je te dis la vérité bana na ba ucholeka ba on a délivrance. Donc na yebité to bengango eza ba novelas ezani tozo dinga to ebezani trop de novelas trop de théâtre et aussi négligence à ba parents parce donc moyen donc le quoi kande baloba 99 jours ezara ya moyibi moko mususu mama papa ba ke fête grand frère ka na ba 11 ans na wana ba kolina yango donc azo remenancer petite sœur aboya lobino non moi aujourd'hui je suis fatigué aboyi comme grand frère abandia beta leki na e considère que papa na fête kuna zaki na kimia ta lobinga na zongi nanga ayo okute événement ce qui peut papa ya kate mbele na yebite ngeko babango tina agini a mesana ko sala comme il déjà habitude papa aye kokuta problème nini leki ya mwasi akokika ta dévoiler tala banda boye banda indeni e banda ki chambre ya bana alal sakaina bana ya basi na ya mibali surtout ça mabe makasi ba mwana koza na idée on a teme esprit ba esprit et kokota et côté du mwana banda na bo mwana aller papa donc il faut toujours ko séparer ka basi bazaka na ba chambre na bango mibali na chambre pour éviter les dégâts. Faut veiller vraiment sur les enfants. Offrande, dîme pour les enfants, laisser les enfants entre les mains de Dieu. Maman wana sengela bana liwa po a mona nenga ko gérer problème en babino non. Il faut toujours prier pour les enfants, faut prier pour moi les enfants. Moi 9 ans déjà baby, moi 11 ans baby. C'est déjà ce qui ba para bazali makasité bako perdre banana bango nyoso mibale na traumatisme et ça, tout. Voilà. En tout cas, maman de azalé matata makasi papa zo lendi sa bango. Donc yango na couple ka moko sura zo mata moko fois kita. Pour so bango nyoso bazaki na même tension, boko boma banana bako perdre. Pour maman pe apona a livrer bango kaka. Maman bagi a mon importance na bango lisuti. Très bien. Il faut toujours prier pour na bana donc c'est grave. Je salue le pasteur Jean-Paul Mayata. Notre papa, la salutation, nous attendons juste le retour na bino na moni maman Meliko kayambaro pe na aussi disaka notika ngoli souté pona moi tikatanda te maman notika te oh maman na ozwani so yokise son et pas so yokise son na monde maman Papa Jean-Paul Mayata, nous attendons juste votre retour. Nous sommes là. Nous avons abattu là. Bah, séjour et les camarades. Bon séjour, notre papa, Jean-Paul Mayata. J'en profite aussi pour dire aux parents, en tout cas, il faut bien gérer les enfants. Oui, je suis trop occupé, je suis au bureau. Le temps est dur. J'ai beaucoup de documents, j'ai beaucoup de dossiers à traiter.
papa, les dossiers à traiter ouana, les enfants sont plus que dossiers à traiter. Et si vous avez des dossiers à traiter, laissez aussi le temps pour Dieu. Parce que le Dieu là, si vous accordez le temps dans votre couple, et pas nzambe, à côté la bino makambu, même lorsque tu es occupé, Amen. Donc en tout cas, nous devons bien gérer les enfants. Voilà. Toi et pas maman top. Maman top, le 26 anniversaire, hein, maman. Notamment le 26, nazo sala 55 ans d'âge. 55 ans d'âge, maman top. Mais maman top, vous ne faites pas votre âge en tout cas, 55 ans. Est-ce que au calcul la déjà sur la 60? Maman, au calcul la bien. Mais boy, maman, vous avez dans des quarantaines. Quarantaine, on va chin. Maman, malon, qui t'a les souté. Maman, qui t'a encore la sopia. Maman, qui t'a vraiment bolimi ça. Mais Moulanga koka na melika iloko mukibu. Il qui t'a dit maman. Maman, qui t'a resté l'autre. Te maman, non bon bakoto. Anthony. C'est ta maman chérie, non? Oui, maman. Te maman, pour et puis ça a inspiration. Au Cabéadon, hein, t'as la moine. Te Mexico, mais la maman. Na maman ligola secret, mais c'est grave. En tout cas, veuillez m'excuser, mais today I don't know cabin. I don't know cabin today. Voilà, maman. Le 26, l'anniversaire de notre maman. Anniversaire na ngai ba onyo so balinga ngai bochenga na ba prière eza malam mingi. Très bien. Au père Monique a contribué quelque chose pour nous a besoin ça la ne fils qu'un petit rien juste une petite réception pour na collection on kaye le kabon te inaperçu na soufflata gâteau et aux appel malam mingi na royamba ngona boboto pe na royebsa nzambe lobamo pour na yo c'est ça. Voilà, l'anniversaire de Maman Top et Kozala le 26. Famille Libota, toutes les mamans, tous les papas et la famille Libota, nous voulons vous sentir que c'est l'anniversaire de Maman Top Wato. Hein? Numéro hein? Maman n'a quoi affiché en coup au lieu n'a quoi affiché numéro. C'est bon. N'a quoi affiché numéro. Non, c'est la macasse. Famille Libota, manifestez-vous. Nous sommes aujourd'hui les 5, hein? Le lot de les 5. Les 5, donc en tout cas, les cas juste 21 jours. Donc j'allais dire 21 journées. Donc 21 jours, en tout cas, le cas 21 jours. Tout se mobiliser. En tout cas, je prie et je demande à ce que famille Libota, cette année, tu fêtes les Maman Top anniversaire. À fêter, tout le monde a que Maman Top a fêté et cause quelque chose de bien. Vu votre expérience, Maman Top, parce que tu as commis déjà Nasuka, il y a émission Nabiso. Maintenant, tu as commis Nasuka. Tu as Maman Maria, Arabie Saoudite. Maria, Maman Maria. Maman Maria, aussi à Mondele. Il y a Arabie Saoudite. Tu as fait Mbote Mariam, Nangai vraiment. Leki nanga watika ngate na tanga passe pe na bisengo zamba lola pambola yo Mariam nanga na benga kai Arabie Saoudite ndi kuna bisika ya vandaka zamba batela ona bana nyonso na pesi lisusu mbote nanga na BV service traiteur loboko wana service traiteur salami na bana mboka na kati ya London na moni bijou mandola loboko ya tiki cuisine na défaut atika cuisine na défaut pourquoi pas Virginie yo commencer à taille bakolo BV service traiteur loboko yango wana mbote nanga na Karine Mané sama jimel mo sa yanjela line lokola top na ye moko mo sa mwindo angolo na pesi yo pe banani ba salama na yo pourquoi pas maman bébé mafulu wana les amis de Maman Top maman bébé mafulu na pesi yo pe ba salutation na yo bisika ozali en tout cas batu nyonso o balingaka nga na pesi bino bambote na ya basi na ya mibale na moni Maman Maria la diteka mo grosso moné na bakabelo na minito azana Turquie. Très bien. Maman Maria. Oko benge pe Maman Mariam yo kaka. La diteka. Mo grosso moné na bakabelo. Ye kenda Turquie Inde Angola ye na ye kaka. Lokumu kaka ke bakabelo original de ye. En tout cas, bakalate bo mona bakabelo na muto top e banako utande pa na ye banako kita. En tout cas, nzamba pambola bino ba o nyonso balingaka nga
ba soutenanga d'une manière et une autre na ba prière d'une manière et une autre et za na ba prière et za la financière et za la matériel maman nanga Micheline na kati ya Belgique maman Micheline noko de moi na bosanité Nana Takaza ma fille à moi Nana Takaza oya pesi bato ba parcelle tokoma ba mama lupangu ya ofele na tangu na mbongo mukie ozwi lupangu na yo Nana Takaza yako yao ile na pesi yo pe basalama na yo en tout cas ce qui est soazongité le 26 toza elongo voilà pour na yo Bellevie aza nani et pas na yo donc pas nanga Bellevie c'est ma sœur aza petite sœur nanga ya longue date et puis il y a tous les temps tous les jours à chaque fois les sont na sali 2-3 jours na bengi to mona abenga what Nicolo qui penga te yokanite na ebise nazali on est ensemble donc c'est ma sœur à moi est-ce que nini yozala kanango lorsque vous voyez l'évolution et l'émergence de Bellevue balobi il faut que se pelera na lipamboli ya moninga po lobi pe yo basala ni basepela nango na sepela rapport ba Bellevue o ba yebiso to omona ndenge ya ye to omona ndenge osala musala na ye tozo mona faible commencement na ndenge chaîne na ye o yebandi faible commencement na ndenge banda na ba gag au fur et à mesure papa ba collègue na ye bazo cha balinzaka lelo e komi le rôle to benga ngo société to benga société industrie même voilà tout le monde a commis au défilé que azonga vraiment bravo pour naie bravo vraiment pour naie vraiment en tout cas et qui voilà merci maman top awande to kabwana yonanga mais je m'aimerais ce que passage nayo tes collègues comédiens et comédiennes il y a Congo Mobimba va retenir quelque chose na passage nayo un message très important pour na bande konayo il y a théâtre oyo aujourd'hui nous voyons et nous regrettons même parce que des fois théâtre bato bakomi ko définir ngo na bandenge ebele et komi ko boiter pe moi trop ebele pezo ke na shit mais je m'aimerais à ce que lokola maman au pesa un message il y a bande konayo ba retenir ngo batikala balo ba été top era leki et pas moi na neta dit aloba ke loko donc baka toza la conscient na auto ça très bien merci donc tout le monde ne toza boé surtout binet na monde de théâtre bébé azate tout le monde est adulte prévenu, tout le monde a foutu la rang, est responsable na kwenaye. Même si elle est où il est chez le parent, mais est responsable non il y a donc est responsable donc na le baka les comédiens tous à la conscience na auto sala pour lobby et il est calé là. Voilà, merci beaucoup mesdames et messieurs. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. C'était Maman Top Wato. J'ai reçu cette maman en qualité, il y a artiste et comédienne. Oyo azoko évolué dans la République démocratique du Congo, azali artiste et comédienne indépendante. Oyo binonion soboyebi. En tout cas, souffrez cette fois-ci, nous avons opté, nous avons décidé ensemble avec l'équipe Mobimba Top Media Télévision, ya ko landa ba mama o bazo est vrai na Bellard Production, na ba op bazo ko est vrai na ba chaîne Moussous, mais moi le communicateur, je suis le défenseur numéro 00. Il y a maman Nyon sur théâtre et particulièrement il y a Bellevue Kondi, na Bellard Production, na Bellevue Télévision, bilo commissaire. Donc maman on a mon kana ba papo que bazar régulièrement na Bellevue Télévision. Je vais faire leur promotion. En faisant ma promotion na bango nazo sala pe promotion, il y a produit nanga. Ezali Bellevue pour na koyeb sabino était Bellevue so melié aux alobiko pour na koyeb c'était Bellevue ce qui au lié au kozo santé malam pour na koyeb sa mokili était Bellevue ce qui au consommer ye ndaku na yo ezabeni toko kende boye rien que pour le travail mesdames et messieurs esengo eza yanga to bandi émission na kimia to succès ngo pe na kimia. Qu'est-ce que vous avez retenu dans l'émission? Qu'est-ce que vous avez retenu dans l'intervention sur Maman Top dans le film ya Bellevue Kondi? Place yo Monique non et toucher yo wana ko kansate ke babwa ke liyo te eza lokola pasteur na cher a zo prêcher o ezui ce que eza jour na yo po otika likamwa mabe yo salaka lobe ko leka lelo Anthony merci beaucoup.